Voilà, chers téléspectateurs, nous continuons toujours tournée pastorale avec sa grandeur, le prophète Condé Paul Dominique. Aujourd'hui, comme on a dit qu'il pensait que 8, si Lutalana est toujours dans le district de Tchangou, sa grandeur, le dimanche le 22 mai 2022, à côté de 12 églises. Dans le niveau commercial d'organisation, contre la église de Lutalana, tu as Alonso, Lutalana. Quel engouement, église Mombatoni de Banda, merci à la jeune garçon de Banda. C'est vrai, dans le monde quartier, la Lutalana va y avoir un bras ouvert. Malgré foule, engouement, ma casse en Banda. Le monde à Lutalana, l'église l'église à Kala. Je ne savais pas qu'un jour, on voit un jour Lutalana, mais l'autre tête à tête en live et tout ça, la Lutalana. Yawa sali la bila sur la bilo ami moi c'est la gata. Merci. Quelle patience la bandiga, les autres sont contents pour tout le monde la bandiga moi avant. Bon commentaire notre zone saunios au cima total là ya. L'Ilobo Bozonanda, but principal et yen na mokelipote molimo et mon nambo kanaya. Donc l'Ilobo yé pour la prospérité, l'Ilobo yé pour la abondance té, l'Ilobo yé pour la refouloukate. L'anda l'Ilobo attend la passe, nous autres ils sont à jour et bandaki. Les appels à jour et colongois dans mon kilo assez. Mais alors, Miki Batuna Kabino Bandon, Dimila Kuna au Joanine, Boya Ligo Joanine. Royaume de Chez, les lotés. Royaume de Chez, soit Maration Talali. Le Sigotan was to Nakabandon, Dimila Kuna Joanine, Yali Yoku, Valero Boya, ou la Secrétaire Zulu. Kola lobaki bakomi bien na Bible balinga mi bolinga ka mokili te na biloko nyonso etondikati nango parce que biloko ya mokili epesi bokabwana epesi makunia epesi koswana epesi lolendo biloko nyonso ya mokili mosusu alandi yango akolisa na bolingo akolinga baninga bolingo eleki nyonso parce que nous autres allons avoir un jour et bandaki, mais ça peut un jour et souka. Mukolo nous autres aussi là et kolala, babwa qui ont sika bakenda otika, mais mon lit mon aïe continue de vivre soit bon yase, bon yase quoi les guignols sur mon kili frère et sœur. Kola yebisi ba o ba sambeli na bengi ba mo bien aimé. Le monde avec les choses qui trouvent. Et
bandi boni bato bakomosenga biloko ya moke nzambe pesaka libala oyo nyonso basenga biloko wana bapayen ngolo pesaka na bota payen nzambe nakende poto payen nzambe nateka bina koma grand commerçant ka payen nkolo diplôme nakoma lauréat payen nzambe nkolo nagaye loterie payen nani akosenga awa akende na mboka. C'est bien comme si vous la demande que nous avons un pote de la boca. Amen. Boda. Botika la bapaka no basenga ka bien matériel. Bino basenga ka bokonzaliko. Moto aluka bokonzaliko na akutondra bolingo moninga moto. Mais bato balinga bien matériel, balinga batute. Amen. Bon, dans l'exemple, on appelle ça exemple typique à riche dans Lazare. Riche à ça qui bien, qu'on y a bien, qu'on a bien, qu'on a bien. Lazare passe, comme on a passé, qu'on y a assez à table. Riche peut nous monter ma zague, nous monter bien matériel. Et ils ont dit ça que aux ans, ça pose sur la quai. Nous avons monté quand on a tomaté la table ici comme ezangisa ke ko sosolate nazo atamwa sana chela moninga ngali ata pembeni me bazo la ba miete bitene zo kwena sia table na bamboa liwa ya kate Lazare kei tina bokonzana nzambe riche pa kanisa ke ne bele richesse ko akolala te liwa ye lokota ki riche til lifelo la kat na libulu ya moto ande to la miso atala et changer bon degré. Lazare comme shika malamu ngai shika paz asana mambuka Abraham tata Abraham tinda Lazare tangisaka litanga mai wanazo kufa na sukula moto. Amen bota. Réponse Abraham ndeko place ozali na place ozali libulu ya moto atatono mai okoma te c'est impossible. Si vous voulez monter tumbi deko, mais moi pas ça la autre mesate. Botala banda ba mona ki riche na libulu na moto kile lo zakawana. Banda riche amoni Lazare na bokonza likono na maboka Abraham kile lo Lazare siga azane siga nke. Mais bande bona Kristo. Je m'en connais tous nos frères et sœurs. Na riche na Lazare. Bon exemple nan. Lazare, comme on a souvent bon na lola, bon ça bon ya seko Mo semble la solité uniquement pour le royaume de Dieu. Bon ya seko zandegeni. Frères et sœurs, quand la mingi te bota kina pongi, le reste to tuni bandote ko sala mingi awa sala ta poso mbana le shiko na ko libola matin. Mais tala zote tigala ki nat na mbetu. Tala ame bimaki omoni moninga zana France ana Europe omoni na ndoto ndega zala na elungu na bilamba lata na mungongo nde adobelaka tala image nzamba la kisa moto me mutazuwela ko itikala kana mbetu na kutuma wa me mosambela solo azokipe wana itikala kana mbetu to azotala kaka lumbiko ya molimo wana imona kandoto bamona na kapo bakenda ndenge exemple le l'homme de la salle pareil émission zo le kaso bafungoli ti poto bazomona ngo ti Amerique bazomona ndenge pe ba bakenda bawa bamona na ka ti lelo bazotala na image ya télévision image ya caméra kunande eza ouvert ekanga makate jour et nuit bo ba réussissa bamona kabazomona azaki Jean Philippe yopawa Thomas bamona naka ezali na sengo malamu soki un jour bino bolongi boke no mona na bukonzana tata est-ce bokolonga bolanda bosia mokili ezala eya te mokana ya wesa tout est possible à celui qui frère et sœur. Comment motoya mukili akosenga nzambe sumbanga batilanga est-ce que ya yeba kite
Boba le kolo sunga fungola kanzela batelanga bazokanisa nzamba yebi ke baokisa valeur ya nzamba sepela kana bango atamuke yamona demande mingesala ke pana yawe te bandi bali loba demande na monoko elongwa salaka kamala malam ka zo sala zo marqué ezo komama donc mingi balobakana sali malam mingi bandimanga te frère sœur mukili ataba boyiko ndima nikole ezokoma nikole ezotanga nikole ezonote sala malamu nyonso ozosalela ya salaire kozanga te bolamu nyonso ata bato ya mokili bafuti yo te likolo ekofuta comme on a toujours dit en français un bienfait n'est jamais perdu vous en bénéficierez. On peut réussir, qu'on s'attache à la matérialité, attachez vos âmes, l'espoir fait vivre, attachez vos âmes pour que le dernier jour vous soyez sauvés et pour que vous obtenez la vie éternelle. Vie éternelle et les nyonso. Bon, bah, vivre ce qu'on a beaucoup d'âme, bah, pour réussir, bah, pour gagner, réussite totale. Pour mon monde, frère, Léona, gagné à tout ça qui n'a l'outalana. Est-ce que vous comprenez? Allez de victoire en victoire. Confiez-vous à l'éternel. Bossimba de Lobabolemba. Peut-être que je suis l'équipe au Zomasima. Peut-être pour côté il va 2 jours après. Vous assurez comment il ne souka. Ataba Chioli, Ataba Touki, hein? Vous voulez me battre, hein? Pour la prendre la libota l'outalana. Tout ce n'est pas la table. Zamu da kumo itata musasado la penase. Maton pelu kumvenke mongo na bule. Na bono no munene pena bokoto lo ya mzamno mozu moso pronta musaba pona mno. Tamusaba bula mno tata kemna likolesa le mo na mo kimiza kata ba pona mno bimana longa pona ko longa salibota ya to sigi maiki kat na ute kwa senior sonda to sigi to yibinios. Memo sana kata libota ton sa polingo pe bo motu kat na moko libisa mako na msuto abato masoso tali mabuwa hotel maliso mo de tata ozali bule ko sa gota na bonge ben zamakasa mote pona kwa bonge ben bongo tata mwani no sanki kana likoleza na kat na libote banda mbako isali da bamote mo kola suka ba mona miso no kimieza kata ba pona nungu ya msando sa mo kano tata eko kishamakata libota na Congo Christ na Nazareth na ngwa mo santu beli bela kino mo na seko amen.